débat na kati ya assemblée. Donc ezali tina moko te ke parti politique ebima na libanda assemblée nationale aya kopesa député national etumbu ezali musala ya ba parti politique te. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Focus sur les questions pertinentes d'actualité avec un invité sur le plateau en duplex. Aujourd'hui, avec l'ancien ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Le LU, il y a Sankourou. Pour le compte, il y a FCC, Front commun pour le Congo. Et bon, on a aimé toko symbole la question d'actualité. Actualité, oh, il est qui récemment dans l'Assemblée nationale. Et évidemment, on a une action menée récemment par militants. Il y a opposition comme militant et majorité. Lelo toko sembolane ba question d'actualité na mosusu mingi o ezali ba question bato ba kotuna to komi wapi na makambo o etali ba élection ya ba gouverneur plutôt ya Sankourou na ende toko sembola ba question d'actualité en duplex sur Vision Plus TV et à chaîne d'attache Nabino chaîne Nabino et actualité na temps réel tout de suite en duplex. Ancien ministre de la Communication et Médias, ancien porte-parole du gouvernement, député élu de Sankourou, Lambert Mende Omalanga, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Torozong, il y a une question, il y a une actualité. Oh, c'est vrai que aux alipés députés national récemment, aux alaki bongo ou aux alaki bongo. Victime ou la population, Thomas militant à IDPS, dans l'Assemblée nationale pour nous réclamer en fait le respect d'abord par rapport à la déclaration, il y a député Moko. Aujourd'hui, votre réaction, quelle est votre réaction? Comment la population aujourd'hui a réagir bongo, Thomas militant IDPS va réagir bongo par rapport il y a mention incidentielle, il y a député Moko, Nakati, il y a Assemblée nationale. Bon, toloba moke toloba mingi kambo wana ezalaki géré correctement na mokonzi na biso ya parlement mama Janine Mabunda tango asalaki intervention na ye ya suka oyo tobengaka na lopoto recadrage atiaki biso nyonso na nzela arapele biso ete président ya république azali irresponsable devant Parlement que awa toza ko discuter makambo ya président de la République te. Et a rappelé lisusu était député national soki azali na motuna na makambo oyo matali mibeko mia ekolo azali na ndingisa ya koloba mutu moko te aza na tina ya kopekisa député national aloba te. Yango wana ba député baza kotuna ndenge makambo masalemaki na ba secteur wana oyo etalaki ministère ya transport na ministère ya portefeuille. Pe présidente Janine Mabunda a regretté à lobby problème awa poko soto zanango c'est que gouvernement ebimité yango abengaki biso FCC na baif cash famille politique ya tata mokonzi ya ekolo tout ça la masolo na biso noki to bimisa gouvernement pour gouvernement nde esengeli a répondre na makambo wana tango ndeko moko ya parlement alobaki makambo moko oyo emonanaki ete akendeki mosika na maloba envers chef de l'État. Maman présidente de l'Assemblée nationale a sengaki na ye a présenté ba excuse et puis a retiré makambo wana a retiraki yango na débat wana eza débat na kati ya assemblée. Donc ezali tina moko te ke parti politique ebima na libanda assemblée nationale aya kopesa député national etumbu ezali musala ya ba parti politique te. Ezali musala ya président ya assemblée nationale yende asalaka police na biso kuna na assemblée nationale biso toza bantoma ya ekolo il faut limemia ezala
Donc mutu oyo alobaki maloba wana président ya assemblée alobaki na ya retiré pe aretiraki po biso ba parti soki tobandi makambo ya ndenge wana mobulu ekokota na mboka. Il faut moi kimia moi discipline ekota na ba comportement ya ba parti. Voilà position Oyangai. Alors, personnellement, tant qu'au monde a aujourd'hui plus de... Il y a des observateurs, voire même certains députés également à IDPS, Singabongo, président de l'Assemblée nationale, Ameka Kozala, Kotika, laissé à l'été et Kozela. Moto permettre moto à les canabal également un langage en l'endroit du chef de l'État. Aujourd'hui, comment vous appréciez cette situation Balobi que c'était quelque chose, un complot bien préparé par l'FCC? Ndeko yoza koloba mingi complot ezali koloba nini soko critiquer moto c'est-à-dire osali complot awa tuti na tata mokonzi oyo ya kala Joseph Kabila auti ko asali soki mbula zomi na mibale boni bafingaka ye kofinga d'ailleurs wana ezalaki même l'Assemblée nationale yo nga naza député 2006 naza député 2011 ntango mosusu oyo yebi makambo ndenge eza koleka te. Donc il faut tozala na kimia na mitema bakoki kokritike moto soki moto amoni ke moto afingi mokonzi ezali etumbu mais etumbu basalaka yango baparti nde bajujaka bitumbu te omema ye na bazuzi bakondane ye. Donc bafingi yo moko ye opesi motu punition wana nde état de droit ekomi état de droit te. Soki moto asaleli yo mabe mema ye na tribunal soki tribunal amoni ke ezali mabe tribunal akopesa ye etumbu soki amende soki boloko bapesa ye oyi koloba te ke ezali état de droit bongo yo moko okomi kopesa bato ba punition ezalaka bongo te. Alors, Lelo, tu profité na occasion pour la recevoir la question mon sous bateau congolais belé peut causer là. C'est vrai. Est-ce que avancé na ma solo entre FCC na cash pour la formation à gouvernement? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a une cohésion na ma solo entre FCC na cash? Ngai nazali na délégation te donc naza na information à kopesa te. Na ibi ke bato baza ko solo là mais ba pesi biso na ino rapport te. Donc ngai vraiment na kokosa yo na koloba na yo tokomi na bisika boepo na groupe baza ko solo là ngai na ponama kite naza na tina koyebisa yo te bako tango bakoyebisa biso tokoyebisa bino. Alors Lelo, plus grande question pe ezali à koyeba aujourd'hui Congolais kotuna mwana mboka Lambert Mende Malanga ozalaki bongo candidat na Sankuru, candidat bongo na makambo etali gouverneur na Sankuru, ozali na niveau nini boyi na position nini électeur na yo pe également à Sankuru kolanda biso? Tosalaki premier tour oyo kokaki kosalema te po tozwaki to babengi quorum te ya badéputé provinciaux oyo bazali grands électeurs mais toza kozela deuxième tour ya élection seni a fixé biso donc toza kozela kaka seni nde aza na réponse na question na yo wana na conseiller yo okoki kobenga seni kotuna bango deuxième tour ya élection ya Sankuru ekosalema mokolo nini bango nde basalaka maponami wana ngai te. Plus des invalidés na faveur ya FCC, Lamuka crie na tricherie moko bien organisée. Quelle est votre réaction? Eza lokuta na kosite yo bakombo ya bato oyo baza na FCC oyo baza invalidé na kosite yo honorable Chisumpa Chakatumba FCC ba invalidé ye na kosite ye honorable Pardon Kaliba FCC ba invalidé ye donc makambo ya koloba o ba invalidé kaka na groupe moko ezalite eza lokuta. Alors, Lelo, ozali politicien, ozali observateur et espace politique. Namakambo koleka hier également mouvement moko inhabituel, il y a des ordres. Oya bato mususu ba kriaki bongo na ben validé. Lelo koni no ko conseiller na ba congolais nyonso. Il y a tout bord alors. Pona koluka kimia, toron luka climat moko très apaisé pour la République démocratique du Congo. Ndeko ou bien toza na droit ou bien toza na zamba donc jungle soki mutu
okendeki maponami, c'est-à-dire ondimi mibeko na mikano nyonso ndenge ekomami okokende maponami baproklame yo na seni eza proclamation provisoire mpona ozala proclamation définitive ezali cour constitutionnelle nde esali proclamation définitive. Alors ekoki te kozala ke yo osepeli mpo baproclame yo provisoirement bongo bakonzi ya justice oyo baza kosala proclamation définitive baye koinvalide yo bongo ekomi problème ya kotomboka wana eza lisusu état de droit te wana ezali eloko mosusu oyo esengeli tokondane soki tolingi tokóma état de droit mpe tokosala maponami vi mobimba te ezali tango ya maponami esalemi lokola tobimisi tata mokonzi abimaki yo moko omoni bato mosusu baza kobayawayaka kokende awa kozonga kuna au vérité des urnes biso toyebi kaka ndenge cour constitutionnelle kaka yango moko ebimisaki oyo nde toyebi ke ye nde azali président ya république na biso kaka ndenge moko na badepute nationaux okoki kolinga te bango nde bazali na ndingisa wana ya kodésigner badepute nationaux to baprésident ya république à titre définitif ou bien tozali na état de droit te tozongela kaka makambo ya koayawayaka boye donc tokosala na temps ya kose consacrer na développement te. Alors, Tokomi Nasuka, dans la dernière question, Ezali, bongo, point de vue nayo, par rapport, il y a débat aux acquis récemment, par rapport, il y a ordonnance, il y a chef de l'État pour la nomination à PCA, na DG, il y a Jekamine. Aujourd'hui, point de vue nayo, Ezali Nini, sur ces ordonnances, il y a chef de l'État. Point de vue, l'Obama qui n'a qu'à Assemblée nationale ndeko, na l'Obama yo nini lisusu. Bato nyonso balanda ki point de vue oyo l'Obama qui n'a qu'à Assemblée nationale. Député moko te nga nazalaki na point de vue te po soki nga nazala point de vue nazali muet te nalingaki nabima naloba yango bato mutu moko ya lamuka abimaki honorable Mondole abimaki alobaki ke esalimaki ndenge ngobani te eza liberté na ye lokola député pe bamosusu babimi kaka mwa écart de langage wana oyo président de l'Assemblée aye kozongela lobi il faut retirer cela mais mutu moko te akoki koreprimer député po asali point de vue na ye te radio na yo ezali Assemblée nationale te. Donc point de vue et l'Obama qui peut assemblée et ça là qui moi conclusion nango donc tina yangai ko commenter yango mingi ezali sosote. Merci Mwana Mboka Lambert Mende, ancien ministre à communication et médias, porte-parole à gouvernement, député national élu à Sankourou. Merci de la disponibilité now. Merci.